yo continuer na kukumisa Kabila tina suka. Hugues Lacoiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues Lacoiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues Lacoiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues Lacoiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues Lacoiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues Lacoiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues Lacoiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. L'idée sur Napodou. Kassi Yembe, Gertrude de Bronze. L'idée sur Napodou. Étoile brillante Myrna London, Sabrina Kapinga. Osopie. Alendeko ya mosi yaka nazala motuna ndeko Yaka nalingi natuna yo Yaka esi bakata yo Nanote bilamba na bitumba Nanote esi bafimba yo Nanote imbongo na banki Nanote esi bamatela yo Nanote nzete ya manga Nanote esi babeta yo Nanote kata kuna bitumba Nanote esi bafimbisa yo Nanote mokuwa ya makoso Nanote esi bakotisa yo Nanote mosapi na lisu Nanote Glody ya Weli. Bonjour, bonjour. Fais ça code, papa. Mais papa, j'ai des services et partout dans le monde, au Canada, États-Unis, partout même à Londres, bas sélection Calaming, j'ai des services et ont comme un service là-bas. Voilà. Là bien à moi, hein. Pour y aller habiter, Samy a eu que j'ai des services et ça n'a rien. Mais puis il besoin de prendre et comme à Paris. Awa na biso na Bretagne awa tozana ngona Nantes, tozana ngona Pontivy, tozana ngona Saint-Brieuc, tozana ngona Loudéac, tozana ngona Angers na Balema. Sikoyo afongoli mususu na Paris. Bambo ke bele boy. Jibe service. Boza makambo. Bana poto, bana mokili mobimba. Partout dans le monde. Après ça manko na jibe service. Sainte-Thérèse na Chili. Station Sainte-Thérèse na Sibanango en force de la police. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos, aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, qu'attendez-vous? Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Merci Nada Bena fier na Congo Promo. Et ça site oyo bena no number 1. Do site oyo bena intellectuel. Boss Raf Ngindo en tout cas on a passivement bambote. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais balobi Raf Ngindo.
Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Rafingingo. Congo Promo. What a plus, what another boss là. Junior Makolo na confiance zopesa ngai toujours ndeko nao Elvis Salomba po natalama nalanama na bandako ya bandeko nyoso tu na communauté congolaise nyoso tu donc na kolemba kopesa yo merci na Rafingindu Congo Promo TV boss mobali ya pembe ndena lobaka plus que Elvis Salomba de se retrouver les sous awa na cadre ya émission oyo parce que émission oyo allez présenter vous to le belaka nyonso to simbara actualité politique to simbara divers to simbara nyonso tout to le belaka par rapport ya situation ya mboka par rapport ya éveil ya bandeko na biso comment to koki kozala na mokili comment to koki kotambola nde lelo nazana plaisir ya kokutana na bino les susu na solo na bino nde na pesi bino mbote mingi na bandeko nyoso tu boza kolanda ngai na émission oyo présentez-vous lelo tozolobela actualité ya mboka wana Congo za mboka na yo mboka na ngai za mboka otoki kosakala ngote po yango ndezo sala ba mboka ebele et vivre même ba États-Unis d'Amérique o mboka o biso za lelo ba résident awa baza pe na mapa na mboka wana donc biso ba élite il faut to soutenir mboka wana même na musika Congo za mabele Congo mboka na biso ndenge za toujours nde na foyela ki bino na tambola ki na bino lelo en tout cas photo beta mwelo komoko boye to solo la ya mboka o ezoleka na mboka surtout makambo o etali politique nde na loba mingi te na gauche na ngai na présenter bino ba invité na ngai nazali na ba invité na ngai lelo mibale pour la toute première fois to beta fara OK non ndeko na biso azali wana ko se présenter na gauche na ngai na kombo ya maître Trésor Mugogo ye tozali na awa na États-Unis apandaka awa ako s'expliquer ako sabino ki azali nani ya lingi nini et idée na ezani ni pona Congo ekende liboso et na droite na nga na zapena na maître non excusez na analyse politique ye azali mwana poto ya solo combattant résistant o balingi pe kombe kene en avant o bazali contre système ya ndeko na biso poza ndeko na biso d'abord ata tozo boya yo ata to lingi yo mais oza ndeko na biso to bengi président de la République Joseph Kabila Kabange pona minute ezali yo donc lelo nazali na côté ya opposition nazana ndeko nanga na liste politique Freddy Sunzu et puis na gauche nanga nazali na maître Trésor Mugogo et na pesi maloba na Freddy Sunzu a se présenter azanani alingi nini et puis idée na ezani ni pona mboka ekende liboso. Bonjour ndeko nanga Freddy. Bonjour monsieur journaliste. Merci. Ebiki na luki trop parce que vous avez nécessaire fallait que tout le monde na ebité boni qui mezali. Oui ça va qui mezali. Oui togoyo kayo on se présenter bana poto bana ya Amérique bana ya Europe bana ya Afrique mokili mobimba dans le monde entier balanda yo na itano ya Congo Promo TV pour
toyeba Freddy azana ni olingi nini? Oui, ngai Freddy Sunzu nazali congolais d'origine et naz botami baboti na famille bazana Congo. Ngai Freddy na za awa ça fait longtemps na famille na bana donc nazu bango en États-Unis. Mboka Congo ezali souvenir ya bakoko na biso. Ezali bisika touti mboka o tozo souhaiter ba espoir chaque fois. Ngai nazali analyste combattant tant on a lobby combattant na yete pona loba combattant oyo abundaka afinga ka batu biso toza ba combattant oyo tozo pesa sens ya combat oyo batu mususu bazo bebisa sens na leadership ya combat oyo toza nango pona Congo ke toko bunda pe toko longa na combat nazali combattant ya kofinga te combattant analyste pona kobongisa mboka na biso po ba combattant pe bazo décevoir pe biso moko finga ko mungolinga basi ya baninga ko botola basi ne tozomona na actualité lelo mikolo na niveau ya Europe donc combattant comme star donc bandeko wana ezaka ba combattant mais babunga kinde beat ya combat o toza nango ezalaki likambo ya ko luka soki nini te ezali likambo ko bundela mabele ko lakisa place mbebe ezali na mabe ezali ko zongisa na rai toza wana te pona ko finga mutu mama na yo wana ça c'est de n'importe quoi na combat mais biso toza ba combattant to bandaki leadership ya combat na ba pays ebele. Je félicite bandeko à Londres o ba pesa biso goût ya combat bandeko mususu baza na Europe batika na ligne ya combat. Je vous en félicite aussi. Awa na États-Unis balobaka combat ilala te tozo lakisa bino ke nous sommes là liso ko fungwama na kati ya combat poto bundela mboka na biso. Combat toujours debout, combattant ko lembate poso ko lemi mboka itengami parce que banguna bazolinga bakabola mboka wana ya Congo, mboka ya papa na ngai o papa na ngasali musala belé na mboka wana malgré lelo place azali molimo nepe malakimia papa Alomba papa Jean Alomba donc molimo nepe malakimia parce ozali mais wana za mboka na biso tokotika yango te tozali wana esengo mingi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK na gauche na ngai nazali na ye to benga ye maître trésor mongogo sali première fois te bo mona ye bo so misani po azali juriste de formation ngana bakisaka nga moko po na sepela pe air moko batsa ya tazo tama poste la cour pénale internationale po a défendre pe bino pe awa na mboka o ya États-Unis. Bonjour maître. Bonjour Ndeko Alvé Salomba. Et que ça la moi bien o se présenter bandeko baza kolanda yo ba yeba yo. Merci pour la parole. Comment on a... Moi, c'est Maître Trésor Mukogo. Juriste de formation au Congo, département de droit pénal et criminologie. J'ai un niveau supérieur au sein informatique, comme les gens le savent. Je suis étudiant ici, actuellement, à Kaplan University, au département de justice et criminologie, où j'ai été transféré, j'étais au collège, je suis transféré maintenant à Kaplan University, où je poursuis, je vais faire le BA dans peu de temps, dans la justice et criminologie, le sous-département de l'investigation criminelle. Je suis patriote congolais, celui qui soutient les institutions de la République, qui soutient surtout l'institution président de la République. Parce que vous ne pouvez jamais oublier que le président de la République n'est non seulement une personne physique, mais c'est toute une institution. Je soutiens ces institutions, je soutiens l'avancement, le bon avancement des institutions de la République. Je promets, tant que le Congo ne sera pas libéré de cette prise en otage des forces extérieures et de l'impérialisme, je ne cesserai d'être patriote. Je suis patriote parce que je ne peux jamais voir mon pays, qui est indépendant depuis 1960, être dirigé par l'extérieur. Ça me révolte. Et le patriotisme et la constitution congolaise m'encouragent, me donnent le droit de pouvoir dire non. Merci.
Merci beaucoup, Maître Trésor. Merci beaucoup, na analyste politique combattant Fouedi Sunzu. Donc, na CPLI à trop, lelo, na des patriotes, banamboka. Donc, tout solo la masolo ya mboka, tout solo la mo actualité, nenge eza koleka na mboka po mboka wana mboka na biso, mboka na mboka na nga. Attaque ko finga na koto vandi non, ce sont pas des professionnels, mais wana etali yo bundana nango parce que yo za professionnel ou sali pe loko moko te po bongisa Congo, mais biso quand même na moi qui a matériel babenga ngoni, qui a matérialisé na biso tonzimi qui to lobela ta Congo atana moi 1% pour na information et les capable ndeko nyonso tout na mokili mobimba pour to sali na souci ya Congo pour atata comme le loba américain, mais tout ça, Congolais d'origine. Merci à toi. Donc, mingi, ma soleuse ali que non, Freddy Sunzo n'a habité. Actualité, ça dit que non. Ah, on a États-Unis. Pour place Maramutu et Bandara. Ah, n'enga le bara toujours. Qui est, sénateur, Tomboki, sénateur, 7 sénateurs, Mobimezala qui 5 et comme 6. Donc, jour au jour, Matalelo comme 7 sénateurs. Décider départ à Joseph Kabila en décembre ou soit élection en décembre ou soit départ à Kabila pendant que tu as vu que M. Kabila incapable il y a organiser élection en décembre oyo azumi makaka ba jeune na ye wana kaka ndenge ezalaka ya corrompre po congolais lokola za na nzala mingi asalembi ntongo bayeli yo présence ya mwa enveloppe okoloko cédé azumi bango déjà na mwa contre mur po que ba lâcher atikala toujours ça la continuité na ebité yo avis na wezani ni pona 7 sénateurs wana ndenge ba décider parce que lokola décider utaka awa lokola ba décider et puis ba lobby na ebité yo ko loba nini. Bon, pour Nangai, merci beaucoup pour la parole. Pour Nangai, d'abord on a États-Unis. Je suis aussi citoyen américain. Mais ah bon? Donc yo zano souvent na mboka te au boino Congo. Non, changer de nationalité. Les statuts aux sala biso ke to vanda na mboka bato moi kimia. OK. Il faut aux à l'ordre ce que monique au so umeli au dia ko futa ka ba makambo ebele donc to lukaka moi kimia moko boye ya kozala toujours en ordre. Donc cela ne veut pas dire que changer makila nangai que makila nangai commis américain. OK. Mon esprit et mon sang qui coule dans ma ville ils à Congo. Kolobela lisolo à Congo, ils ont fait partie. Il y a contribution, il y a évolution, il y a mboka wana. OK. Ils ont mboka na biso, toute ma famille oyo bazakuna, ils ont fait partie nanga moko. Donc nako ko sala semblant nangote. Et c'est pour dire, je voulais dire par là que donc na mboka otovandi, ils ont mboka o ils ont dirigé. OK. Ah, États-Unis d'Amérique. Ba décideur du monde, bazali na pourcentage belé a. Les États-Unis, c'est toute une groupe de gens. Alors d'abord, aux États-Unis, nous avons au moins 100 sénateurs. Alors, 6 sénateurs ou 7 sénateurs, baboyi ou bien basengi, et que l'élection est salée en décembre, et ça, le bateau ba yoke libino mawa. Et l'équipe même pas 10%. Mais constitution américaine, la constitution congolaise, ils ont fait partie na dossier mon côté. Dossier à Congo, ils ont un dossier moko babengango un dossier qui engage que les Congolais eux-mêmes. Ba Congolais ba cause de la tête que ba sénateur et américain ba lobby élection et ça les mandé ça les man ou bien ba bointe ça les maté. C'est les Congolais eux-mêmes qui demandent que l'élection soit faite en 2017 en décembre. Ndenge toyokanaki que l'élection soit faite en décembre 2017 malheureusement mboka elingi nango bongo te bakonzi bolingi te volonté ya kobongisa mboka ezali te boza komema biso kaka na ba je kaka bino na bino kaka mbrema yango epesa nga mutu pasi eza problème te to espérons toujours mais na yoka pe mettre trésor ce qui a vu na ezane ni pona
décision du sénateur wana maître. Merci Ndeko journaliste. Je suis congolais, fier de l'être. Je n'envierai jamais d'avoir une autre nationalité. Quelle que soit la nationalité américaine, pour moi, ça ne me dit absolument rien. Ça, c'est juste un passage. Nakatiote wana ezali non. Na loba muke. Excuse-moi, laisse-moi. Non, ngani nazana ma parole na loba. Na yebi ke olingi. Nazana fil d'idée, laisse-moi continuer. OK. Donc, parce que je suis patriote et que ce qui est cher pour moi, c'est la nation, la patrie congolaise. Donc, pour moi, je suis fier d'être congolais. Okay. De un, la décision de ces sénateurs américains, c'est une décision bidon, nulle et sans effet. Nulle et sans effet, parce que ils n'ont pas droit, d'abord, de statuer sur les problèmes du Congo. Le Congo, messieurs les journalistes, je vais vous rappeler quelque chose. C'est un pays indépendant depuis 1960. Ils n'ont pas droit, tu sais, mais ils sont en États-Unis. Excusez. Okay. Le Congo est indépendant depuis 1960. C'est un État souverain qui peut régler ses problèmes personnels, même s'il y a des différents entre Congolais. Aucun, je dis bien, aucun des citoyens américains ne peuvent à cause jamais combattre un statut Magambo Congo ou soit apaiser sur la décision politique Moko na Congo. Ça, je vous signale en passant. Je donne un exemple d'illustration. Problème Oyo et aux États-Unis. Entre États-Unis et Corée du Nord. Avez-vous vu des sénateurs français ou des parlementaires français en train de statuer les problèmes qui a trait entre les États-Unis d'Amérique et la Corée du Nord? Émission, ils ont malgré que l'émission est bilingue, mais lingala moi mingi pona. Est-ce que au monde qui va se komana yango merci ndeko. Pour bandeko balanda biso moi mingi. Pourquoi tu as temps na? Et na yebi ke bino bandeko bosala droit er moko sur lobby français de Kebele. Voilà. Et si au sommet ba sénateur français ou soit ba sénateur français ba statuer pour na sa solution na conflit entre États-Unis et Corée du Nord. Non. Donc, décision est nulle et sans effet. Je vous dis quelque chose. Que ce soit dans la chambre haute, il y a un pays. Que ce soit dans la chambre basse, entre autres, chambre haute, chambre basse, il y a l'Assemblée nationale, Sénat. Excusez, c'est ça. C'est ça. Il y a un rapport, il y a majorité, il y a un rapport, il y a minorité. Ceux qui sont sénateurs, s'ils le sont, balingi ba statut Makamba Congo, bâtir pression, mais ils sont minoritaires. C'est une décision bidon, ça ne passera pas. Et cette décision des co-journalistes, c'est quand on a loba. Décision loba déjà, décision place toyebi. Décision place toyebi. Bato bazoya ko pesa bango mbongo. Place nini oyo yebi ke bato. Katumbi est ici, il vient à tout moment ici. Non, il faut pas que ça. Messieurs, écoute. Katumbi yo za na preuve moko te me bi Katumbi. Katumbi azali mwana mboka, Katumbi azala kosa Congo ke ni liboso. Na Congo to lembi. Ndeko na silisa. Ouais. Na ko kiko zala na audacité ou soit nazala na eloko moko on a se gêner nango pour la citer comme on a. Parce que j'ai la preuve, parce que j'ai l'habitude de voir des pays, j'ai l'habitude, excuse-moi, quand on cite j'ai l'habitude de voir au Congo, les preuves j'ai l'habitude de voir au Congo. Il est venu ici pour ça, il y a une dominance juridique. C'est à moi de parler. Merci beaucoup. J'ai l'habitude de voir des petits messieurs au Congo comme les Daniel Safou cité, co-cité Komboya, président de la République. Excuse-moi. Ça c'est de un. De deux, sénateur Ouana. Non, maître Trésor na boité non, il n'y a pas un petit monsieur na Congo, tout le monde azali petit monsieur, tout le monde azali grand monsieur. Donc tozali pona ko non. Na tika yo oloba, mais problème ezali ndeko Trésor. Na linginde ke non, na linginde qui est aloba. Mais ngai otiki ngala loba te. Non, problème là que non nengo bi que non petit monsieur Daniel Safou non. C'est un citoyen congolais comme yo. À tout moment le président de la République qui est une institution et moi je dis haut et fort que c'est Katumbi qui est à la base de ces histoires. Mais il est venu dernièrement, écoute, il est venu dernièrement ici. Il a croisé les millionnaires là. C'est ça, c'est les produits de ça. Je vous dis quelque chose. C'est lui qui a diligenté
pseudo on va qualifier pseudo opération wana ya ba sénateur Cory Booker aza sénateur à New Jersey a trouvé solution ya criminalité na vente de drogue na New Jersey. OK? Vous comprenez? Donc la chambre de décision yo olingi bas s'attaquer na Congo te bas s'attaquer na Kabila te. Sénateur Moussous Ben aza sénateur à Maryland. Deuxième bateau na cité na ba kombo na bango na place ba sénateur a trouvé solution la criminalité aux régner na Maryland au lieu que yé a qui nous trouver solution à Congo. Non. Sénateur à Illinois a trouvé solution na fraude ya ba green card ba pesa ki 11 millions ya ba ce qui oza opesa ba exemple wana c'est que oza d'accord que oza contre que no bango ba lobela pendant que Congo ozo comprendre sénateur ya Illinois asa nini sénateur ya Illinois asa parmi les 7 sénateurs eza sénateur ya Liboso o yaza lokola tête ya file Cory Booker asa sénateur à New Jersey a trouvé une solution à New Jersey. Nous avons placé ça bastion avant ta drogue. On les a des milliers de kilomètres. De deux, sénateur à Maryland, ça tire chaque jour, il y a des gens qui meurent à Maryland. A trouvé solution à Maryland avant qu'il ne trouve solution à Congo. Trois sénateurs à Illinois a trouvé solution à Illinois aussi sur l'octroi de green card illicite non reconnu. On va payer ça à 11 millions. Excusez-moi, ça. Excusez. Si les 11 millions, il va se payer ça et puis green card, on a Ezaki à recette, on est tiré prédécesseur. Écoutez, sénateur à Deloitte a trouvé solution à Deloitte parce que le problème est emploi. On a qu'il a trouvé solution de milliers de kilomètres au Congo. Écoutez, sénateur à Ohio, ils ont un problème d'emploi. Des sénateurs à Souka, Elisabeth Nomsoa, sénateur à Massachusetts, va trouver solution à la criminalité à Massachusetts, au lieu que va se mêler dans le problème à Congo, ou que solution et que Pessama n'a pas Congolais dans Moko. Merci, donc, en conclusion, je dis, c'est une décision, c'est une procédure bidon. Ok. Une procédure qui n'aboutira à rien. Excuse-moi, je cite, cette procédure est vide d'essence et stérile. Ok, merci Maître Trésor. Toi qui na avis na yo nengo lobi que non ezali ba décision moko bidon parce que yo lokolo yo tala intérêt na yo oza mutu oyo ya pro pouvoir ozo défendre le pouvoir peut-être ozali contre ma décision wana te nde na pesi malobe pas ndeko na ngai Freddy Sunzu na habité pona ba sénateur wana. Merci beaucoup. Ndenge na oti ko yebisa ndeko que ngai Freddy Sunzu naza congolais d'origine et je suis américain. Ba dossier nyonso zo loba wana eza ba dossier na uti ko répondre bandeko ba kotala quelle a été réponse ndeko Freddy. Okay. Lui ba 7 ou 6 sénateurs wana bazaka lokola bandeko mo ba yokeli bino mawa. Okay. Mais le problème il y a élection eza ba congolais selon constitution. Ndeko akwago ki la biso mawa. Bazo ki la biso mawa eza lokola mawa te parce que bango moko na ba prendre soin na makambo oyo eza na États-Unis. Non, makambo ya dis-moi sénateur à Maryland Azar makambo ya États-Unis makambo ya États-Unis qui prend la décision du monde. Makambo ya États-Unis sénateur américain eza ba sénateur moko bakota ka makambo oyo tamba yela ka bango ba dossier du monde vrai ou faux. Il parle de tout et de rien. Ndenge balobaka soki babengi yo na ndako ya mutu bazo boma mutu kuna elakisite ke na ndako na ba problème ezate. Voilà. Ezaka mutu ayokeli yo mawa na dossier boza nango. Moïse Katumbi Moïse Katumbi aye ko toucher bazoloba o aye ko luka ba millionnaire parce que aza mwana ba millionnaire. Okay. Est-ce que million ya Moïse Katumbi na ba mbongo Joseph Kabila aza nango est-ce que za mbongo moko? Est-ce que Kabila tango yaka awa totally discours Kabila salaki bosalaki combien il y avait combien de gens na plateau bomonaki wana to yebaki salle ezalaki vide pourquoi ba PC maloba parce que za mwana ndako. OK, c'est l'enfant de la maison nana yebi ngote. Moïse Katumbi n'a rien à voir na première question ba poser ndeko na koloba ceux qui ont reposé question et ma réponse et sa réponse et tout ce que question ezali que non pourquoi à avis
par rapport à la décision il y a 7 sénateurs. Merci. Donc Moïse Katumbi ceux qui azako bunda azali na eka mwana mboka azala bazali na posta que no ba bungisa ba la changement na mboka wana. OK, okoloba. Nakoloba quelque chose. OK. Le président de la République. Que vous appelez prêtre. Je nie pas. Okay. Parce qu'il a les bâtons de commandement. Je dis, j'assume. Qui est une institution que je défends. Ouais. Parce qu'il faut qu'il y ait une institution. Mais oui, une personne. Laissez-moi le temps. Ah oui, je n'ai pas nié ça, je comprends. Laissez-moi le temps. C'est l'institution. Je confirme. Oh ouais. Et j'ai dit. Okay. Je vous dis ce que je vous dis maintenant. Celui qui est à la base, Balobin Ayekosal en États-Unis, il a vu les milliardaires ici aux États-Unis, c'est Katumbi. Ozobe Bissambo Mono Pamba. Tu es un fugitif, rentre au Congo, règle les problèmes avec la justice. S'il y a la solution pour trouver la Congo. Pendant que justice si Katumbi avait un problème, écoute, Bozokota, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est l'air mascarade. Parlons de nécessité. Non, parce que Tozolingane Tokota Kombo ya Mutu Moïse Katumbi. Oui. Moi je sais qu'un analyste. C'est vérifiable et vérifié. Toboite wana zali be fort ya Moïse Katumbi mais okiko lobandi ko trésor mais tolobi boye. Kwa meza plateau na yo. Na invité te pona nini? Mais parce que ozotikela ye aloba. Ozotikela ye na pesi eta 2000 tika wana zali. Mais ça 1 minute na ça. OK, malobese pas non. Ndeyango na zongi sisusu. Na lobi boye. Décision wana ou sa procédure wana. Les 7 sénateurs, moins influents d'ailleurs du Sénat américain, où le bazar va statuer si un demi-continent qui est comme le Congo, c'est une procédure vide d'essence, stérile. Tu vas rectifier les mots parce qu'aucun sénateur était aussi d'autres sénateurs aux États-Unis. Je dis ceci. C'est l'homme et le respect. Excusez-moi, qui est influent, qui n'est pas influent? Mon frère. Ça, c'est les États-Unis, il n'y a que de 50 États. Ceux qui interlocuteurs, Ayebi et Nani, chain of command, la chaîne de commande. Yes, I know what you're talking about. Chaîne de commande, il y a sénateur, Nani, Bazo Simba Sénat américain. À cause citer Cory Booker. What are you talking about? He passed. Did he pass? Excusez. Did he pass in the campaign? Excusez. Did he pass? Did they call him? Okay, I understand what you're saying. What are you trying to say? You're trying to minimize somebody in your channels. I can't disrespect anybody if they give you any chance to be chief. Okay? Ndeko awa na États-Unis eza vraiment eza mutu moko te sur passion mais tika kana tana loba na oyo aleki oyo eza biloko ya mentalité ya ba congolais bozo ya nango na poto yo kande ko na sisa ndeko yo silisa eza mentalité congolais. OK pour les 7 sénateurs ouais na ebisio non a intervenir parce que yo que non moins influent OK soko otala na internet tala poste ya influence na Sénat américain. Muto a dirigeanté. Yoka muto a dirigeanté opération wana. Cory Booker, il a fait un discours ici au collège où j'étudiais. Cory Booker a une influence nini sur un demi-continent qui est comme un demi-continent qui est le Congo. Mais vous avez l'influence. New Jersey et pas la Yoka, as un sénateur à New Jersey. New Jersey, bah c'est un problème. Mais to lingi te soki to uti ko loba solution excusez-moi so ko na problème na yo elingi ko loba te ke no yo ko sala intervention pa na ngate ba solution na makambo na bango excusez ba trouver une solution na makambo na bango na place au bazar ba uti na ba sénat bango na cité côté na internet non tozo ko pas na yo yoka siko na ba état oyo drogue eza makasi New Jersey za parmi na ba état oyo population na bango bazo vivre bien pour les tozali o mususu Cory Booker aza mutu akuna na ba état o criminalité za makasi Maryland fait partie
le sénateur de Maryland, Aza Pali Batouane. Tobo Trouver Ike. solution à Maryland. Maître, On doit trouver solution à Congo. Maître C'est Trésor. sans effet, Tobo et Ike. nul et sans effet, une procédure stérile. Ok. Moutozo le Sambon, on n'a pas beaucoup de sénateur. Ça ne sert à rien. Mais vous avez peur. Sauf que vous avez la pose, il y a solution à Congo. Vous avez peur. Descends au Congo. Katumbi, tu es fugitif. Règle les problèmes avec la justice. Tous sont entre les Congolais. Ok. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Comment est-ce qu'il y a un problème à Congo que vous avez sénateur? Ok, merci Maître Trésor. Pardon. Merci. On a expliqué. Merci. Te, kanda te. Parce que au moni makambo aussi tozolo bela yango parce que ça fait mal. Soki au moni air moko ba sénateur américain ba komi ko lobela biso boy. Eza kaka ndenge na pesi mo ndenge ndeko lobaki ke oko za pe na problème na ndako na yo mais lingolo bateke no soki pa muninga ndako ezosika o kende ko intervenir te. Donc ezali pasi makasi ozali ba moni ke no trop c'est trop. Tozeli be ndeko na okato donc zo ipota na yo tanga mai. Auquel on bixe sa pote à c'est illogique ça. Et ça illogique. Et ça illogique. Par rapport à sénateur américain donc on a passé monsieur Freddy Malouba to le belabiso dossier monsieur ya député provincial na Kinshasa to éviter nan de salimate quel niveau il y a désordre. Ok, d'abord, député provincial, banda 2007, tikala, pour ça l'élection, pour nous changer député. Boulé mandat, donc 2 mandats, double mandat, et comme sur 4 mandats, lié mongo, sali 25, donc méchant. Lelo, président, to yebi qui est président, a convoqué congrès. Pour la réunion mais si comme le député bazo convoquer congrès pour na ba révoquer président pour nani désordre de bongo pour nani et en plus de yoki qui moute à pesi $1,500 à chaque député pour na ba longola Roger Singi tu peux sur maloba ndeko Freddy. En tout cas merci beaucoup pour na maloba question na yo ezaki très important na sepeli et puis na sourire nango. Nazo yebisa ndeko nanga sur plateau et maître keza soni ozo mona te ke mboka ezo kinde na ba débandade président d'abord ngai na kozongi solo ke on n'a jamais eu le député batu nyonso wana ozo mona wana ezaki lokola kaka cop avant ba voter avant ba bimisa kombo na liste mukolo ba kindaka na makambo na bango mutu na sous commune na ye. Okay. Soki oko solo la langage na biso te oko lekate nde omona ba mususu baleka na ba pourcentage boyebo eza cop donc bazo de la mot d'ordre et outi na sommet yango omoni biloko wana na kozongisela yo maloba yango tuti kotala kalate makambo ya passeport yo so mona okati passeport OK bambango likolo passeport mususu parce que o wana isa invalide. Donc ça ne s'est jamais fait. Attends, ce que y a mutualingi Google. Passeport est kozala valide. Ce qui est à mobimba. Mais olandaki ministre, discours à ministre. Alors oyebi sanga makambo ba député wana ndengeni. Kandengo lobi wana. Mutu akonvoka keza mususu, mais bango epi kimbuta. Yo yebi bazana mandat. Et ça copie. Ce que ça allait bien au solo la kananga bien on continue. Et bon yemo kimbuta et gouverneur de la ville. Ça fait combien des années? Siko bato wana ko yebisanga ke bato bazana posa ke to lobela le cambo élection bazana posa te tout le monde se retrouve. OK. Bazana posa ni ya élection bazana posa ni ya changement. Eza lokola kwanga ndenge pe ndeko na ngai azo bunda mingi po yepe tango azo sisa justice awo ndenga koti na makambo justice awo tango azo sisa akimi mbangu yango azana lisolo lokola ya Mobutu il faut ko yemba mingi ko yembeli Mobutu pour ba peso poste yango bandi ko yemba déjà parce que azo sisa kalate classe yo silisi moi j'ai déjà terminé avec succès 99%. Mais ndenge yo zo kendele bongo te ndeko na ngai na justice ce qu'on le sala en Amérique na idée na yo nazo kota prison mais nazo sepela ki okokende osala na Congo
OEB c'est déjà Kabila que ça les déjà campagne à Makas mais campagne na yo ils a vraiment un impact été parce que aux la makambo Mobutu ya koyembela CCC ko kukumwendo zambanga les garants de la nation bla 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 élection nini mandat nini si la kate attends mandat Jésus si là Jésus le père tout est accompli alors Jésus le il y a autre chose qui est resté poison Samuel mon pas papa toloba te Kabila kolongwa campo na yo juriste pour na yo juriste parce que bana ba ko convoquer ba pesi ba ngombongo ils ont besoin de l'argent ce sont des commerçants mais on est là désordre ils ont que désordre parce que banda libolo likolo nango eza makambo désordre kuna na sommet désordre na seyo kanisini ordre ko sala yemoko d'abord zotanga na mboka ordre pour que ndo désordre en Afrique. C'est le genre de l'obia koloba il a étudié aux États-Unis mais il faut étudier ici travailler ici na kosepela makasi avec ndenge ozo lobela wana parce que okobando yembela pe ata okobando bela dana chwa Willy Lokanga tangisa bana na États-Unis basala pe na États-Unis ke baki tanga na Congo tolingi makambo wana te na pesi malbe pas mettre trésor na yebi ke no ba tension za vraiment un peu monter mais tous à la calme tous solo la bien tous ali ba congolais tous ubumana te awa tous lobela makambo ya désordre o ezali na mboka tous tala mutu na musapité mais tous nginde système échangé mettre trésor ba député bazo convoquer assemblée plénière pour le président Alongwa mettre trésor yo kolobanini en tant que juriste excuse-moi OK merci on va accorder la parole. Je crois que des fois, certaines réactions, Tozo tapent un peu à côté de la plaque. Ok. États-Unis, étudier, c'est bon. Il y a un auteur qui a dit, on n'étudie pas pour l'école, mais on étudie pour la vie. Alors quand tu étudies, tu as un brevet, c'est normal. Courage, coup de chapeau. Je vais essayer de regarder un peu les tirs. Au départ, déjà, la question était mal posée. Non, question, on a posé question. Excusez, non. Excusez, parce que ma député provinciaux, excusez. Naza ko excusez on a beau IPT. Question ali mal posée. Question ezali question ezali que non, ba député provincial ba convoquer plénière pour na kolongola président et assemblée provincial. Excusez ndeko tikanga na loba. Otika qui est na fandi calme. Ba député provinciaux ba convoquer assemblée plénière. Merci beaucoup. Ça c'est d'abord. Merci beaucoup. On pouvait passer. Ba convoquer assemblée plénière. Mais salami. Mais salami. Est-ce que na c'est ça? Tenga zo bloba non de to so ngana yo. Na eza fil tikanga na la fil d'idée au qui misanga idée. OK. Malobezana. Ba député provinciaux eza bango tende ba convoquer plénière. La plénière est convoquée par le président de l'Assemblée comme stipule le règlement intérieur. Le règlement intérieur où il y a l'Assemblée provinciale à Kinshasa. C'est le président de l'Assemblée qui convoque la plénière et le vice-président. Quand est-ce que le vice-président de l'Assemblée provinciale, quand est-ce qu'il y a à convoquer la plénière? Lorsque le président est empêché, soit n'est pas venu. Ça c'est est empêché présent à qui bango non empêché. Et ça règlement intérieur. Toboité mais présent ali présent. Mais tikanga ina sili ça. Oza koloba mais nazo lingane te que non ozo loba vérité. Ozo kimsanga idée. Ils en attestent au non ngai na règlement intérieur. Non. Règlement intérieur et assemblée provinciale. Règlement intérieur assemblée provinciale à Kinshasa et lobby boy. Ceux qui présent empêché à yete le vice-président Azan a plein droit de convoquer assemblée. Si quoi on a ka oyo to yebi que président tingi ya assemblée provinciale azali empêché ti. C'est pas ça le problème. Voilà. C'est pas les députés ba on va convoquer plénière. Merci beaucoup. Eza président da convoquer plénière. Mais ceux qui président Azan empêché vice-président Azan a plein droit. Excusez, Azan a plein droit de convoquer assemblée plénière ou assemblée extraordinaire. C'est ce extraordinaire. Maintenant, au cas échéant, le président Singhi a quitté le jour Oyo. Le président Singhi qui est d'abord un ici. Il est ici, du MLC. Il est du MLC, il a été au MLC.
Tango ye a été vice-président a convoqué session extraordinaire. Yoka. Session extraordinaire. A convoqué vice-président a convoqué session extraordinaire. Dans session extraordinaire, parce que ye a été règlement intérieur na bango le bongo. Et puis, député, na ba oya MLC. Basali motion de défiance. Député, basu $1,500 à chacun. Notre Kimbuta pesi, tout à fait normal. Mais papa, ce qui va lobby, ils ont compté la Kimbuta. Ils ont compris la été. Dans lobby, raison parce que motion de défiance pour asa dessus la fonction lobby en gros années. Mais je suis assemblée, il y a assemblée provinciale à Kinshasa. C'est vérifiable et vérifié. Mais pendant que mes gestions, les sociales non paiement, il y a personnel. Bango tout baza inégal de konanga i trésor. Oyebi que baza inégal non? Illégalité mon goïsate. Ah bon? Banda 2007 il est 2000 combien? Qu'est-ce que vous appelez illégalité? Illégal. C'est le au-delà de l'échéance, au-delà du mandat. Excuse-moi, est-ce que tu peux me laisser l'état défini? Merci beaucoup. Je mets un peu de côté ton idée. Ce qui est légal, c'est ce qui est hors texte. Donc, je regarde un peu les tirs. Excuse-moi. Donc, le texte est lobby. Et les députés provinciaux. Et les bananes. Bango va remplacer Bango. Ceux qui ba oyasika, baza élu. Au cas échéant, n'a pas échéance passée. N'a pas échéance passée en 2011. Bah, qui excusez. Mais aux autres, si ça a fil d'idée, déco. Nassi ça. Tu te sens dans la pose. Premier, il y aussi ça idée na yo mais. Tu vois la pose ya vérité réalité au lobby là bas déco. Que t'as les abos, t'as les abos. De la question. Tu le mis logique. Dans un fil d'idée à question na yo. Ok. Vous comprenez? Basant la illégalité mon côté, ce qui est légal, c'est ce qui est en dehors des textes établis. Alors, je vous dis quelque chose. Non, inégalité na lobaki pona ke no bango tu baza hors mandat. Banda 2007 ti lelo. Voilà. Baza na inégalité. Na sens wane na lobela ki sko panda ke illégalité moko ezate. Ah bon? Lobakas. Illégalité ezate. Waneza langage. Expliquez mokili. Waneza langage balabala. OK. Ezala institution président de la République. Ezala ba assemblée provinciale. Ezala Sénat. Illégalité moko ezate. Botanga la constitution. Tanga article 74 tanga yebisa biso yo mutu tanga la constitution na o biso to lembi constitution na mboka tobanina no bino kaka botanga constitution 74 parce que vous dites que un président illégal les Sénats illégal tout ça mais et ça débat balabala moi je peux jamais écouter moi je peux jamais plonger dans débat des rues maître je peux c'est trop bas yoka c'est trop bas yoka est-ce que oyebi ndeko na solo moko est-ce que oyebi que Roger Singh et sa première fois t'es là-dessus. C'est la deuxième fois. La première fois, c'est Kimbuta qui avait corrompu les députés. Je demande. Ce qu'on a évité, et la deuxième fois. Première fois, par rétablir rien, la Cour suprême de justice. Deuxième fois, il y a pas de députés provinciaux. Il y a issu de l'MLC. Bango tout. Et ça, c'est que Kimbuta. Tous ces députés provinciaux, majorité de Roger Singh Akende. Où est le problème de Kimbuta? Ok, maître Trésor. Celui qui veut noyer son chien, la crise de rage. Merci beaucoup. Wow. Ça, nous devons comprendre. Ok, ce n'est pas grave. Donc, awa, makambuti de Sula awa, toko kosa na biso, mais mokili zota la biso, zola na biso. Voilà. Tous années na posa ya éclaircissement pour banamboka ba se retrouver. Baye ba nini eza koleka na mboka parce que trop toyaki kotika bato mesusu na mokilité surtout awa na ndenge ya poto awa bandoke belé tozo souffrir na ngai moko Elvis Alomba boko mona nga be mais toza ko souffrir parce que moi mbongo muke tozozwa toza kolekisaka na mondele ole tozonga na Congo tolingi mboka wana ebonga tozonga tokona kosala misala o toyekoli tokende kose kolakisa bandiko kuna tokende kose servir nango. De Konanga Freddy. Vraiment. Réaction des années. Réaction d'Angeza que na sepeli na réponse nae parce qu'ils ont contredit le cas Yemoko a outi kolobake oui et koka kosele mabongo te. OK. Ba mewana yango itondi na bandeko nyonso oyo bazo aider ndeko Joseph Kabila te ya ko comprendre que el moko zo beta mabe masolo amboka ba memaka ngo bongo te.
babengango flatteur de l'intérêt. Vous comprenez? Pour yemoko pe kutu ayokaka pasi ya ba sens ya raisonnement ya boye na bato bakoya ko diriger pays lobby. Vous comprenez? OK. Pour ngai soki na koyo kende diriger Congo ils a pour na souci ya Congo. Vous comprenez? Bako senga na état na ngai, bako senga na nanga moko na ko signer ba papier, na ko travailler lokola étranger. Mais na bolingo ya Congo. Na kasi yote na lobaki question oyo, c'était parce que par rapport ndenge makambo désordre zo sale makozo mona biso na yo na biso nyoso. Mais entre temps sous question ezaki nini ministre ya intérieur a décidé que non plénière qui ko sala convoqué pour ce qui ngai na signé na lobby jusqu'à nouvel ordre. Kasi yango na yebisa kyo déjà na yebandeli. Eza ba jeu de théâtre de chez nous. Bazo sala bongo po ba yebi ki soki makambo eke na vent normal. OK. Bango tout na kati ya salle. Fallait ba déposer makambo bazo sala. Bazo nuyer contre foule moko boye ba yebi ke non, bazo ya bango ko se réchauffer, ils sont en train de faire quelque chose. Les décembre nandeko nazo tuna ya lobi ke non, au-delà échéance ezate boye boye. Soki ndeko Kabila la mukina tongo ya 2018 on peut considérer en tant que juriste président de la République ou bien il est hors jeu selon la constitution mboka. On a besoin silo mutuna. Non, mutuna yo kozong silete ezali ngani nazo tuna mutuna wana donc mais to pesa malbe pas mettre trésor à Silisa. Et puis il a profité kozong ça. Réponse na question. OK. Merci. Vous savez na fonctionnement de l'institution. OK. Il y a un principe d'attribution des tâches. Le ministre de l'Intérieur, M. Sadar, que je salue en passant, n'est pas un malade de pouvoir dire que, entre guillemets, Bino Bolobi, qui est ensemble, va convoquer des fouillés à Pessako. Excuse-moi. Excuse. Merci beaucoup. Frère, est-ce que au quotidien na quotidien l'autre mais tozonga mingi kana na ligne à question na parce que ngana zozongi saka na ligne à question. Vous comprenez? Na sukeli ka wana. Parce que ezalaki o bino bolbaka mbutu. On rejoindre ngai. Excusez nanu. Na sepeli makasi. Excusez ndeko ngai. Yoka est-ce que mbutu na mboka. Na sepeli makasi ndengo rejoindre. Otika nga tenter. OK. Monsieur Nsingi o aza produit il y a opposition. C'est celui qui dirige l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nsingi Azamutu ya MLC depuis longtemps. OK? Aye atie cacophonie quiproquo ponduna madesu bosangisi nyonso. Azo futa batute, azo futa ba personnel administratif te, azo sala boye détournement ba fond biloko tel. Mais l'autorité de l'État, où est l'État? C'est alors que le ministre de l'Intérieur a pris cette décision. Et c'est une décision catholique. Gouverneur de la ville de c'est ça son tâche. Et cette décision catholique, au ministre de l'Intérieur Azwaki. Yoka. Quand est-ce que motion il y a défiance ou il y a défiance contre un gouverneur ou soit contre un président d'une assemblée? Ce qui déroulement, fonctionnement, attribution de tâche na ye ezokende mbilinga. Toyebi Nsingi aza muta opposition. Et puis makambo nyonso esalami na ba député à opposition ba signer initiaki motion wana contre ye. Papa, où est le problème bozolo ba Kimbu? Première fois tango azalaki dessus. Kimbu tandi apesa kimbongo. Po azonga nani asalaki? Bo ba institution de la République Cour suprême de justice au Bolbaka. Oh non, et ça, il y a un peu tout ça. Il est de l'opposition. Il a été réhabilité par la Cour suprême de justice. Première fois. Et condamné? Non, mais on ne condamne pas là-bas. Merci beaucoup. Excusez. On les a pistes, monsieur Ngokota. Ba réhabilité. Tant ba réhabilité, azongi sous. Justice. Ce qu'on y habite actuellement, hein. Monsieur a défiance sur ça est contre lui et qu'il est déçu de ses fonctions.
il a promis encore de recourir à la justice, qui est un organe indépendant, qui ne dépend ni de la présidence, ni de quoi. Ça, c'est de un. Merci, M. Trésor. Est-ce que vous avez excuse-moi, je vais répondre à une question. Je vais juste faire une parenthèse. Hein? Une parenthèse. Mais sur Eloko Mouwa Lobaki, excuse-moi. Je vais faire une parenthèse, mais cette parenthèse, hein? Yoka, na la parenthèse wana, oya Eloko Lobaki. Hein? Ndeko, est-ce qu'on a nangai? Na la parenthèse précédée d'ici moins. C'est-à-dire que si nous sommes en train de changer parce que Eloko Lobi est à côté. Peut-être Yoka, Alobi Soki le 1er janvier 2018. Non, ça c'était une parenthèse. J'allais le répondre parce qu'il est en dehors de la plaque. Mais c'est un exemple. C'est pas un exemple. C'est déjà exemple. C'est-à-dire, vous savez, na syllogisme totanga, ça c'est une notion basse. Ce qui déjà énoncé nayo, Ezamabe. Conclusion, mon frère, c'est la biabesse. Merci, M. Trésor. Trobibo. Nanyo son tuana. Siko pona yo Congo wana. Ils ont un ordre ou bien ils ont un désordre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut spécifier Makamu nini. Non, yoko aidé était à toutes nos questions. Nanyoso oyo zo les cas. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a au Congo, il y a beaucoup de problèmes. Ba fonctionnaire ya Bralima, ba marchand qui va foutre ba côté. La bandela na Congo. Yoko ba ko aider na sepelika na question. Ndeko. Soko d'une manière générale, ba fonctionnaire ya Bralima, ba marchand qui eza problème privé. Eza problème zo le Ghana Congo. Il faut spécifier dans ce secteur. Nous avons géré ces formations aussi sur l'université de Kinshasa. Voilà. On appelle ça la criminologie. Voilà. Nandenge ya États-Unis de tous alia. Makambuti zo le kawana. Ezali na ordre beza désordre. Na États-Unis na Congo. Na Congo parce que Congo est égal à États-Unis. États-Unis toza bana mboka non? Tozika ba gérer c'est bien ndenge bosi ba classe ba bokei kuna sikoyo. Ya. Siko po na yotango kokoma iza. Désordre dans sens na secteur. Ngana pas ciblé. OK, dans l'ensemble actuellement désordre des alliés. Ok, pesa tika na konote ku te réponse na ye. Actuellement, le Congo toujours traversé période moko ya turbulence. Tozali na désordre, tozali na ordre. Est-ce que vous comprenez de l'eau na zoloba? Est-ce que vous comprenez de l'eau na zoloba turbulence? C'est comme ça des juristes batika la répondre à la question te. Yoka, toujours traversé période de turbulence. Wow. C'est-à-dire désordre et ordre. Secousse. Secousse moko politique. Yoka secousse ndeko. Te bango zo changer, zo kendeke na version et na version. Okotika na ça. Bandeko ba yeba. Ndena ko zongi selanga sikoyo question na pesa réponse. Maloba zalo. OK. Tozali na toyeba mboka eza na désordre beza na ordre. Merci beaucoup. Ayebi français, ayebi lingala. Na ndenge yo zali mutu ya mibeko. Na ebité désordre ozoloba na sens mais na ebiso déjà turbulence est synonyme à désordre. Wow. Secousse et ça c'est une désordre ndenge ozoloba. Mais excuse-moi. Turbulence wana na zoloba sens ni parce que tout ça stabilité. Wow. Je vais vous dire quelque chose. Tika na stabilité politique on a zoloba que il y a un peu de problèmes politiques. Et les problèmes politiques là que le président de la République lors de la 70e session na tribune des Nations Unies alors qui a félicité acteurs politiques que ce soit de l'opposition ou de la majorité na misala na bango bazosala pour que makambo ya Congo ekende liboso. Toyebi déjà wana ba compliment wana ndenge zala toujours mbula na mbula ezala merci na félicité merci boye na sepeli vraiment yo olobini. Merci beaucoup ndeko. Na question tunaki ceux qui ont na ordre beza na désordre papa. Donc nazana lingala mususu koloba wana te. OK. Mboka ezotambola na mbiringa. Na munoko mboka désordre. Ibandaka na likolo tinasi. Donc il n'y a rien à retrouver là-bas. Mibeko, misala, makambu nyonso tout ezokende ndenge ezokende. Nzala. Vous comprenez? Président de la République a koyé la discours banda 5 chantiers ti lelo ti oto monaki ao. Ce sont toujours des mêmes discours. Je vais organiser les élections. Je vais faire ceci. Pas tout ce limbi discours.
discours pe toko limbango et moko pe to vivre misala ke koloba non misala ele ka malobe belé et baloba bongo te na mboka na biso ezali bongo mboka ezokende na désordre na biso ka ko contredire nga siri wana en tout et pour tout. Vraiment merci à Félix Sunzu, merci à maître Trésor biso mbale biso nyesu to yibi ke non ndenge évolution mboka ezotambola wana ezali ya kosamba te tolingi nde kaka kimi ezala tozobunda na biso pete tozoswana pete siko nakende na motu na mosusu parce que ezokamwisa ngai maître Trésor nga na yebi yo motu yo mayele oya États-Unis na mbongo ya pouvoir te lelo yo za yo moko awa na États-Unis ozobundela parti ya pouvoir oza yo moko parce que nga na tambolaka États-Unis mobima na ba état nyonso tout non nakutani na jeune congolais intelligent neti yote ozo lobela Kabila pendant que bandeko na Congo bazokufa na nzala na pasi na misala makambo ebeleza ku donc soko bandiko lo balelo et si la te so lelo Kabila bien ya Kabila garant de la nation chef suprême ce qui lelo ozu poste ou bien pesio poste et que shiti ya Kabila donc se positionner ndengene mettre Trésor parce que ozo kota pe na barankini na mboka mobimba ndenge ozo défendre kaka Kabila boy parce que Kabila batu balingeli susu yete batu nyonso tu wana toki ko bomba maloba te to yebi congolais nyonso alembi Kabila de Kabila tseka na mindele na ceinture ya batu na o baza ko lia o baza ko se retrouver Maître Trésor yo zandi ko ngai okoloba nini na question na tunyo wana. Bon, de un, je vais essayer, merci un peu de votre question. Okay. Mais nakoloba eloko moko. Je suis pas à la recherche, il y a poste. OK? Wana Maître Trésor abi aza na recherche ya musala te. Yo kana aza na recherche ya poste. Tolobi bongo po tebi que non jeune intellectuel nyo toujours assisi classe à la poste musala pe ya bien servi. Yo kana aza na poste musala te na Congo pour parler du Congo. OK? Excusez. Soki ba oyo balobaka makambo ya Congo bazelaka quelque chose na bato oyo toyebi bango bakabaka mbongo. Moi je suis pas là-bas. Moi ce qui me pousse et le poussanga na loba makambo ya Congo eza patriotisme. Eza indépendance oyo tozua. Eza souveraineté oyo toza état souverain. Mascarade de l'indépendance, on n'a jamais été indépendant. Excuse-moi, là vous voulez entrer sur une autre piste. Okay. Un peu une piste de à côté. Okay. Donc parce que toza indépendant, mutu moko te oké opesa biso ma injection. Okay. Excuse-moi. Akoya opesa kopesa un peu conseil, mais décision na ye ya mutu alibanda ekoki jamais kozala et ko forcer ko utiliser force. Mais tu me poses la question. Je n'ai pas fini. Non, tu m'arraches la parole de journaliste. Je ne sais pas. Mais hier, on a arraché la parole de hier à Zawana. Mais c'est Sunzu, il est là. Quand il parle librement. Ce qui est à lobby, au ticket lié à lobby. Mais il y a lobby, on a arraché la parole. Mais je ne comprends pas. Et ça, acharnement? Non, mais comment Freddy Azawana ozo arracher parole te nga ozo arracher la parole non ce qui na moni mo ministre ngé koki na zobotela maloba na silicité aussi les ayo foloba na mukuse o yozoloba keno obe na ngomulai po to bino ba juriste boloba likambo awa expliquer nanu na nzela boy te voilà yango na banda ko na expliquer au moni okim singa ide. Voilà. Bah, il parce que au moins, minute, non, écoutez, voilà. Donne-moi 45 secondes. Ok. 45. Dans les bouilles. 1. Je ne suis pas à la recherche. Il y a n'importe quel poste. Soki et logo oyo, les autres na loba pona Congo. C'est le patriotisme. Je ne suis pas à la recherche de l'emploi. Je vis raisonnablement ma vie nangai. Yoka, soki ça batum susu. Oyo baloba makambo Congo après avoir collé ça bango il y a un pont de vin bango balobela yango mais ngai eza patriotisme et j'insiste je défends le président de la République l'institution président de la République ne pas confondre avec la personne physique. Merci Maître Trésor na ba institution zo ko défendre wana nazo chité na likambo oyo na pese exemple OK ne pe na mode de la fin bala moko pe malgré ba question ça peut moi mingi mais aussi cité pour faire président ya mboka na biso oyo Donald Trump a téléméli makambo ya immigration. Balobini, bazongisi na texte. Que court et ou bien
droit na biso américain, vous comprendre. Et lobby boy. Okoki ko accuser mutu tel na neni na ye, il faut ko protéger ba do tangela bazo zongisa ye en ordre. Est-ce que na mboka na biso yo ko yebisa président la République asali mabe? Vous comprendre? Mais peut-être aux ans de la connaissance soit naté. Nazana connaissance. Excusez ndeko na biso hein. Nazana connaissance. Soko peut aux ans connaissance soit naté. Cour constitutionnelle hein. Nde yango wana et l'État la président de la République n'engazo ça. État la qui est colonie pendant 15 ans. Vous comprenez? Pendant 15 ans. Mais quand cour constitutionnelle wana cour constitutionnelle wana kaka nde yango de tsara monsieur Kabila yango de pesa yango de kaka yango de moto côté la kaka. C'est ce que bo taper de côté. On a ya tsa bango wana. Bo taper de côté. Kaka yemo nde moto signaka bango. Yo na sisa. Soka boyo na kotika ignorance et prendre le dessus. Yoka mot de la fin nous appelle mot de la fin na mbala moko. Yoka na mot de la fin na ngai. Voilà, mot de la fin na mbala moko ko excusez, n'a jamais un peu et logo moko boué et mata au-dessus la vérité. Exacte que cour constitutionnelle yangonde itaka Kabila yangonde sala istacha makambo Kabila au makambo élection. Boye quand c'est cour constitutionnelle ça les mak. Bo c'est mes confusion interlocuteur langa merci excuse-moi. Bo c'est mes confusion de cour suprême la cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle vient d'être créée ici maintenant là. Yo ndo ba 15 ans so. Cour suprême. Non mon frère. Et tu vas la débattre merci maître trésor. Cour suprême né état la et ça organe la justice indépendante au Congo. OK. Bien côté. Mot de la fin déco. Nazolo baboy. Une seule chose. Moi, je suis un analyste politique à Kéry. OK. Non, toi tu es un sentimentaliste. Excuse-moi. Vous êtes un analyste politique à Kéry. Non, tu n'as jamais été. Excusez. Je suis un analyste politique aguerri et à chaque fois que je dis mes choses, je suis là pour investiguer for the first time au préalable. Et puis je ne dis pas des histoires bidons, bobard. Ok? Quand je dis... Comme je l'ai dit, non? Excuse-moi. Donc les histoires que je te dis à la place, c'est bidon et bidard. Excuse-moi. J'insiste. Je pèse mes mots. Excuse-moi. Non, on a le bien le côté. Voilà. On a besoin de mot de la fin pour minute Sili et comme voilà. Dans le lobby, je dis ceci. En conclusion, les 16 sénateurs, au bazar sala procédure dans Bango, au bâtiment pression à Congo. 1. Ils ont stérile procédure wana. 2. C'est nul et sans effet. Naza posa Bango va traiter makambo na ba state ta Bango au bazalaka. Vous comprendre? C'est d'abord de 1. De 2. Moi je dis ceci. Mutu oyo nyoso azo cité toute une institution. Afinga toute une institution. Comme les petits messieurs comme Daniel Safou. Non, ça la problème là Daniel Safou. Écoutez, les petits messieurs comme Daniel Safou. Non, monsieur, Daniel Safou c'est un petit monsieur. Il a été arrêté pour se prendre en prison. Il quitte la prison. Il devient opposant, il insiste le président. Tu ne sais même pas aider ton pays. Qui a instrumentalisé ces sénateurs. Tu ne sais même pas aider ton pays. Ok, merci beaucoup. Ok. Alors, qu'on arrête de dire des bêtises qui n'ont pas de fondement. Écoute, les sénateurs n'ont rien à faire dans ma Congo. Merci beaucoup, Maître Trésor. Tokyo, nous avons les amours de la fin. Mais nous avons rectifié mon que non, ma propos tenu par Maître Trésor, Italie, par Maître Trésor, parce que batutu bazali na valeur batutu bazo mériter ko lobela mboka wana ndeko na katsote na katsote excusez na katsote na lobi boy na katsote na katsote na ebiso boy j'étais déjà promis pour na makambo ya Congo même jusqu'à na sacrifice suprême s'il s'agit d'être tué pour le Congo pour retrouver sa souveraineté. Pour que les impérialistes va dominer biso. Merci beaucoup, Maître Trésor. Wow. Ça, je suis clair. Ok. Mot de la fin, Nangai, na lobi boy. Quand on se dit des vérités, on enlève sa lunette. Mon frère, course aux sala, ils allaient course à pouvoir à long terme. Ok? Ba classe aux tanga, aux visés, Kabila paie son poste. Ngai na kutanga natangi awa na silisi awa na kusala awa na kukufa awa mais naza toujours na souci ya mboka wana Congo
eza na kati ya carte Kabila kolongwa te bazosala ba maguya atikala kaka ba discours asalaki wana po aza mwana ndako soki azalaki koni te akokaki kosala yango te yo continuer na kokumisa Kabila tina suka nzamba pambola yo mais biso tokotelemela mboka wana tina suka ata to changer ba nationalité. Merci beaucoup. Ezalaki émission présentez-vous par Ndeko Nabino Moko Yabino humble serviteur Elvis Salomba autrement dit Mokonza Waterlo ndenge Jezali mbala sima to local susu to bengisa mettre trésor toujours na Ndeko Nabiso Félix Nzuri ya uti musika na ita ya Illinois to continuer le susu pour ma solo et c'est belé faut bandeko bazala ouvert ba yeba ni nezoleka parce que vous obligez à trop to lingi Congo to lingi Kimia ils à la côté la majorité ba bongisa bango pe batu bazana pouvoir côté pe ya opposition bon mais pe ko taper moi pression ndenge ça toujours donc to suki wana lelo pour na émission oyo bokolanda biso na Congo Promo na site ya munene ya Gaia oza site ya muninga na binote bokolanda biso na Congo Best TV wana ezali place masolo ezali sous occupé tozali na Facebook. Merci beaucoup et prochainement, bye.